Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Le cap à Congo, le capitaine de l'air capitaine, c'est moi qui donne. Très fâché, tu l'as fouillé. Na lie mikwa, na boaki, na beaucoup mikwa na boaki. Mais na lie misuni, makila lango, la salle lango boudin, mais tu l'as poso. C'est qui donne dans la capitaine équipe à qui tchatangam na chai. Donc un crocodile was à moninga la yote. Si le monde là peut-être babilo romoro boye, papa sayelanga, ou bien ou les carnons la TV pour le n'importe quoi. Non, ngala baka pipi musada. Naza ministre était, naza lante mais CPI ya mibeko, et c'est pas nanga ponga naza préfet de discipline. Nazo corriger bateau bazola tabilamba izo les kabepolette. Nazo corriger bateau oh bazola tabasapatu peut-être sur les karamakolo. Oh ils appellent ya bangote. Donc il naza préfet de discipline. Yango apetiana ba charlatan, ba petiana ba toro, ba na ligue, ba élégante. Bazan en sointé. Bamusu bazan na brosse à dents, ils étaient comme à 300 francs. Mais basom barati. Donc azo au moni bango ba message na pau. Ata lali na butu, azara na position pau. Otindi ka bazelo. Ya timola arar. So donc biso to lati bango bilamba to kabeli bango na basi to kabeli bango na ba relation na biso lo ba bango. Saper salité nengona mais l'équipe na télé et puis ba bilamba mususu ba caméra muteso aider ba bilamba mususu. Le lamba vraiment comme on a c'est quoi souka et comment on a posé mon équipe que va foutre va permettre l'équipe elle va foutre peu ba chaka garder makenda mobemba zonga na eloko te CGTV mama na papa Michel Mayabou Arlette Sita, Lix Kadima. Ma émission les kitoko culturelle, politique, religieuse. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Mbote na balandi nyonso ya Congo Gold TV o bozara na habitude ya kolanda biso toujours ba nouvelle nyonso bomema bino to pepesa bino bozara toujours wana pona koyoka yango lelo to yaki na awa bino bozomona stade du martyr bozomona ngweza wana ezate ke to yeko tala match to zai to ye passe na mutema confrère na biso moko ya Congo Central a perdre mama na ye to zalaki wana et puis bomoni bino mo ba image na introduction na biso na ba saper bazalaki wana to meka même peu solola bango mwanda mbosoki cameraman nga ako Mabisoti, papa sapeur. Bonjour, bonjour. Bonjour, mon confrère. Ouais, évidemment, mes condoléances. Vraiment, merci. Tout ce pays, la délégation, il y a le part de la SAP, Bazalaki, Awa, pas ces armes théma. Et c'est on est salué pour moi, D'abord, je suis très ému de compassion. Il y a une délégation et où Tamatadina, Oya, Awa, va se réunir ensemble, puisqu'on se trouve sur Triomphal. Tozawa tuekole la maman Nzao Ngoma qui était une des mamans très chères à moi, maman Utikoti Kabiso Nandima écoute na omona ba saper vraiment na sepelé na ba effort présent Mose Kindingo Asali capitaine d'Adimbe l'enfumo na ngando prince Elengi bana mai nyonso ba demonsi kile ba président Lulé ba missionnaire Rio de Dik ensemble ba accompagner biso vraiment je manque même de mots à dire. À propos de ma solo, mais président Mose Kindingo travaille et continue travailler ici la tête. Vraiment merci pour la bande ronanga ba saper ne ba ko assister na likambo ezingai puisque eratakate loko le sauter la porte on est comme linga lobi pe ko ke na porte muninga biso pe to ya kaka. Oui, merci mingi la ngamba chinois na ndenge to lobi to moni vraiment que o lobi makambo euta na samute manayo bongo komo na délégation ndenge ye ba saper baza awa bango nyonso donc lilo banoni na ko zala oyo ya bien ou bakisa suna oyo tolo bana quoi. Voilà, bana matadi bana Congo Central bananki ninde to mesana koloba tifumu tiama meno bankaka baukasi buzoba mebetu tout angle l'idéologie depuis maternelle kunzon kanda avec satisfaction des président Mose alingana côté loko wana l'idéologie s'étend toujours jusqu'à la mer régime mais dommage que vous les Égyptiens vous continuez jusqu'à présent à ignorer les pourquoi et les comment du Nil. Pourtant ça le fleuve Nil l'Égypte serait un désert mais au niveau de la SAP tellement président Mose Kindingo Azawana nous devons éviter la désertification du total du Sahara qui s'était produite pendant la période post-gambélienne. Vraiment je suis très ému alors de compassion ya Romo na bango na roule la maman la ki babate cameraman sala musala vous mabamo père yoji ya mamoto mère nzao otika mwana no bagarre nazo continuer robunda na bo ek pe ko kangama na collection moko po yoji au moins net non c'est les promotions et ça ouais ça tina pantalon nango beza mobimba hein et père yoji ya mamoto donc nkamba nango yango ya disquarite puisque na kokata maman nzao ayebi makambo yo kamba ya disquarite eza wana yoji ya mamoto tina bakati en tout cas otikela ngata na présentango puisque eza baba bate hein yango wana voilà yango wana papa sala musala na yo na reçoit tapena ya ko présenter eloko wana zongo vraiment le grand caméraman fidèle atelier mobimba na lati ya Versace ya gilet ozomona donc eza gilet à Versace démontre qu'il le permettait donc eza gilet moko babeta yango pile face ndenge ozomona boye eza gilet moko babeta yango pile face champion Simba okolongola yango susu ça dépend ya bacouleur ndenge obeta lero baloli yango toujours atelier moko mundele azwaki ta mais pour votre information maison Versace basi bateki yango déjà maison Versace basi bateki yango déjà asi ateki licence ne je crois na ba 4 milliards euros azosala yango soute. Ouais, bilanga ba chinois. Continuez toujours présentation na yo. Cravate ya Versace c'est ça wana zo continuer coller la maman na ba tierce ya lapin ya zwango
nazo continuer kolela mama toujours hein ba nouveau modèle yango yo moko sala ni na kolobate zwaka masolo za na kati kuna hein carte irritable oyo mundele azwaki tape na roye kola makambo hein côté ya linette na za ba Emporio Armani Aigle Royal vraiment na éviter ce que tikali sous nini. Dernière question. Mais oui, confrère dans ya chemise pe ezawande na lobaki mundele pe na zwaki temps ya rotikela nga vraiment na lata pendant se pelisa mama na za na Daniel Etier na kati kuna toujours dans ce continuer kolela mama mais na kosukisa wana te tellement na zaki accompagner bon voilà échappe na nga zawana o biloko papa yo mbatikela nga vraiment c'est hein Zara Mane so moni mutu alati Zara fo ezala mitiopo nango so ezala mitiopo te ezala lokota quoi vraiment merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Oui, merci mingi na balanzi ya Congo Gold TV ndenge toujours tolobaki toza awa vraiment na kati ya Kasavubu pour la rememela mino ba information ya moko ya ba chroniqueur ya Matadi azwaki problème vraiment ya matanga maman na kufaki ba père bazalaki bilanga chinois vraiment mes condoléances mon frère ça la vie awa tozana kidoda za awa donc kidoda là de présentateur à Matadi oyo aebani vraiment la combo ya bilanga ba chinois à perdre maman na e parce que nous avons na tant que sapeur yepe sapeur kolane ko nane ko kabola mawana na muninga no sapeur monene ouais masalango moni biso toza ba sapeur en plus et l'on a massap ne commandé famille dans les équipes nationales les Léopard tant que capo moni top player na bandeko oba kufeli en tout cas eza passi pour na ngai pour wana frère nanga après de mère nae le bezala bango le pe eko la pe biso donc tozaka wana l'armosier tozaka ko plaire ensemble mais nazaka ko plaire ensemble mais nazana ours jusqu'à Vali o ezami kedi ki sabi so leli mama na nini Vali o ezaba Cavali ngana osambate la bota RG 512 masa na ko samba ko douter donc je suis bien habillé na masque ya Gucci na kambotali quoi la pesika ba mes condoléances na famille à mon amai nanga de ka perdre maman na en tout cas ça passe à mingi na katsa motema en plus matanga na eza matanga ya biso ba alire donc ça ensemble héroïne ya fort quoi donc talara de kutena bino pied levé mais chenga pied levé ça la raté pour soldat soko boake na zamba na guerre bundara guerre yangwana vraiment soldat qui paraplaste comprendre mais l'armera aux yeux t'as to koufeli masalanga en tout cas courage famille zara famille comprendre famille zara famille retire la famille c'est que cap ya ba sapeur à Congo le capitaine de l'air capitaine c'est moi qui doda très fâché t'as fouiller na lemikwa na boaki na bukuti mikwa na boaki mais na lemisuni makila lango la sala lango boudin mais t'as poso na zongisi bango na Genèse 3 verset 21 Adam na Eva après avoir péché balatagini nango ba se couvrir na poste jusqu'à Vali talara fouiro c'est trop cher Vincone j'en ai assez abeta pieso Roberto Cavalli ozam pusu ozam bikedité ozam pusu pousse ça en ngote merci c'est couton kidoda ba la no pe pa bana matadi ba la na bana matadi le bani na ngopesa bana matadi parce que le pas Congo central baza déjà awa le bani na ngopesa bana matadi bana mvuzi bana komina matadi ba on bana nzanza venanga petelo en tout cas bonne guérison banyaka matadi tolinga la rapé po petelo pe aza akota parler babenga gede de petelo akota parler mais ngapena osepelake bamaster fo bokende hotelaka mpe petelo botya po aza saper ye mpa yambaka biso na fe nanga nani tenga bayambaka mpe biso na kata nzanza epa ramani kota mais basaper tu ya matadi tozalaka close mpo toza congo eza rwanda te congo eza burundi te congo eza uganda te eza cameroun te Congo eza Congo tozalaka moral moko pour tout travailler à l'aise quoi donc ça perd matadi ça perd kin ezara elorora moko léopard quoi
Merci mingi. Tolingana nde mingi. Ça perd net mingi amour. Amour et salara. Likambo ezali obengi baninga. Makambo etali benga baninga. Et ça la bien. Ça perd Matadi Mbote Théâtre. Maître Dadi Mbukusu. Les grands judoka fait la sala club à judo la kata Matadi. Dadi Mbukusu. Après c'est Mbote Théâtre. Bana part à Matadi, ba coopérant. Ba mère tout ya Nzanza. La ville hôtel Ledia. Après ça on Mbote président Ledia. Moi non ça perd Kidoda. Hôtel Ledia. Mbote Théâtre. Matadi Silité, Toroyango. Toyaka Matadi mais malo ne Toya. Merci mingi Kidoda. Merci mingi to sepele. La PSPV na ngawe rason mbotele Igwe Big Boss pour voir un leader pacha nga pour makambetali le Big Boss Igwe le roi de la forêt la PSM Mbote Skazali. Thank you very much. Merci mingi Kidoda. Merci mingi. Ouais. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Oui, merci Naba Congo Balandiming, à Congo Gold TV, toujours quand l'émission la biso avec des sapeurs yakini na Congo central binomo bozomona depuis bandegiti place to comme siko tozasiko na rata triomphal bozomona ba image tozasiko na muziki ndingu boni. Ouais, les grands journalistes yo yebi makambo yo blagitche bana Matadi bana kini bana Congo nyonso bambote na bino to ça c'est muziki ndingu majesté. Na magamba bilamba mwana lokoteke elamba yesu na tango film. Ouais, muziki ndingo liloba pona bilanga ba chinois na auto perdre maman na la voto to kota na kati émission. Ouais, ça fait mal yo yebi moko na biso auto perdre mère. Donc biso pe bat to tikali to yebaka ko banga njambe po ye mutasala biso. Dès qu'on a biso bilanga ba chinois mes condoléances avec beaucoup de respect. Dans mon équipe nationale yaki mero ataki cher entre nous a tiki biso. Yango pesa libiso pasi to ya balingaka muninga na mbongo te Léopard comme déjà famille together on est anglais baba together is one donc le comme famille pas de Léopard is a famille te Léopard is a guerre na kama kuzundela moni bino place mo na Léopard Congo central na moni parce que la guerre entre bino boyo kana raté bonzima na raté ouais na minicholo baba Léopard is a Congo quand on parle de Congo on a toutes les provinces si Congo central na biso toza même na kati ya même pays donc ba baba ndeko na biso Congo central biso nde toza ba original Léopard de la SAP o bo mona baleka na TV na ba pecha baba niau ba pecha na ba charlatan ba pecha na ba toro baza na ligue baza élégante quand on parle de l'élégant la SAP n'est pas la délicatesse mais plutôt la beauté des mecs que ba équipe so ba fouter ba permettre l'équipe belé ba fouter pe ba chaka garder makenda mobemba zonga na eloko te ouais c'est Léopard de la SAP ba pecha na to mona et la bino bo mbouye Léopard to tia ba dadi mbela ba fuma ngando na kati ya Matadi bokeba muzaki ndingo etake majesté na kwa ici Léopard est moko o to mona ba on c'est de nia ou bamboloko bampuku nga utomona na interview to sala na Kidoda yo zalaki parce que nga na biki Kidoda nzimaka ote
Anzimara yote, yo panzima Kidoda te. Mais vous se retrouvez place mango. Ça pendant matanga to va pas. Te pona matanga te Kidoda za capitaine équipe à Kinshasa ngam na chai. Adan de gonanga ba mi bal côté bazali. Échange de paroles et ngati. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Comprendre? C'est un magambo bilamba. Donc yo yebi magambo bilamba donc to talaka bandeko. Mais to soin de la relamba to kanga bakanda na mitema te. O eza muzeki ndingu na ko isaki déjà majesté équipe ezaka moko Léopard ndo moni qui doit intégrer clip c'est que original Léopard yango yo. Donc to saka fier na magambo yango biso to bundela ba konja mboka papa Raïs ayebi premier ministre ayebi ba konji tout gouverneur de CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Je continue toujours la série d'interviews avec le Léopard de la SAP et à Bas Congo puis à Kinshasa. Toujours continuer toujours au monde tous avec place à Dey, tu es na parler du peuple, ce que tu es na Simana bon vent, besoin on a toujours n'engé toujours même toujours idéologie, ndou sandé toi même on a pas sa père et à Bas Congo quoi. Ah tu as un crocodile luozi, sa père mo ya manga, sa père mo boy malobebele na mnoko quoi. Bonjour un coco. Oui, bonjour, les grands chroniqueurs, machine, Gold TV, les meilleurs. Ouais, tout le monde a bien boé na Dey, na confrère na biso, maître de l'école la chinois à perdre maman na boé a délégation à Bas Congo et ça la biso peut bien tant que ba chroniqueur, vous pensez que tous na bien ensemble ko yaka makam na biso lilobani na Dey ya maman ndenge. Oui, vraiment, Zalaki toujours l'équipe qui toque, mes condoléances toujours là-bas la matadi, Baouti Goku fait la maman, Yabilanga ba chinois maître de l'école, vraiment l'équipe qui toque. Ah de toza na sima parler du peuple. Donc il faut toza Zalaki en face kuna ya Zalaki na 1 2 3, na 1 2 3. Alors ma kamboleki qui toque, on se montre la chaîne internationale et awa net Gold TV. Donc Congo Gold TV. Donc il y a Michel, il y a président, il y a prêtre, il y a grand prêtre Michel Mayabou. Alors des fois tu poses sur la chaîne à marquer que soit autant quoi. Ah donc il y a rien à dire quoi. Tout le monde a réconciliation, Tony Nango, Namoni va saper, parfois vous allez critiquer, ceux qui ont passé l'interview, nous Nabino, nous se souvenir la fois passée, de solo la Nabino, na Imika. To solo la bio imika boboya ba tumususu ba Kidoda ba musée boboya ba ngoma à ma grande surprise na romona musée na délégation na bino azali tout le monde qui peut to sala na Kidoda azali ki wana guerre silito guerre de continuer ga non musée kindingu denga lobagaza sa majesté tant au bengue président ba comme ebele mutu to comme oluga ba bengue président Kindingu azali sa majesté yemo lobaki ngala sa majesté yo peso za sapero na titre na yo ngala za ministre o ngala za soki Japon soki nanya ngwana ba ondima yango kaka mais à condition mona na misala omoni na kati Léopard de la SAP de gato lobaki eza place mo ba finga na kati ngala za préfet de discipline ngala za kombola nga honoré kubia la un croco à Luozi Fumo Ngandu sapeur numéro 1 à honorable Nerombungu Fumo banga moyo préfet de discipline de la SAP les docteurs spirituels ya makambo ilambanga alors batu lelo bakomi comme masap za kifoitisme ko finga batu koloba n'importe quoi non ça pesa makambo ko finga te mon cher ça pesa lila telamba bandi mayo batu lokola ba vela biso baza la poto ba Christian Mpangi pour Christian Mpangi andi mayo dernièrement azotu na vieux mon vieux René Lukebana abi non René Lukebana un crocodile luozi bana pela mona kiango na ba réseaux sociaux ezaki nani nango yo komisi pa batu wana betela bala poto non bana Angleterre bala New Castel ba moye ba bazo ila ndenge ni lisolo omoni vela ngai Christian Mpangi ye azali moto yo akangaka même 10 conteneurs il y a 40 pieds 10 conteneurs à 40 pieds il y a bilamba ba sapato ba ceinture ba pochette ba foulard ba nini Christian Mpangi alors vieux atalaka yo ki kombo mo ezo beta makasi na kati ya Londres na kati ya Londres abi mais René Lukebana un croco à Luozi c'est qui puisque ngana za na kati ya Londres na yebi un croco à Luozi te azanan
Venangai René Lukebalabi non un crocodile luozi soko lingo ebe kende na Matadi kende na Boma kende na Kinshasa aza saper aza préfet de discipline na makambo sap c'est pour cela bato bayaki ko comprendre que non bato bazo comprendre vitesse ya jeu dengezo kende donc un crocodile luozi amoninga na yote so mono la tano peut-être babilo moko boye papa sayelanga ou bien ole karno na TV pona ko n'importe quoi non ngana baka pipi musada naza ministre te naza lante mais CPI ya mibeko ezepa na ngaponga naza préfet de discipline nazo corriger bato bazola tabilamba izo le kabepolete nazo corriger bato o bazola tabasapatu peut-être sur les kana makolo o ezape ya bangote donc nga naza préfet de discipline yango monique non même mon vieux garde-robe ayebi makambo yo muto azo changer yo china poto na ndenga bukete mon vieux garde-robe so obetikaka vieux garde-robe au monde en parlant moko géographie nebimi muto azo sala ba bilamba ya danger azo somba bilamba azo somba na vitrine na kati magasin azo talate bobeti kila mambika mwasi oya teka bilamba yeso alata c'est bobeti kila mambika osomona alors denge toza yango somona ke ba madeso bana bazali bino na kati Matadi bozo tia ba makelele o ngane ozolo ba n'importe quoi so lati mwa bilata la toyote makambo ofinga na te ça pesa makambo o late la mande bandi mayo madeso bana tanga lo bakinga na madeso bana ni mbose kindingo abinga na président mais bango tu bakomba président madeso tia katikati na katikati awa bango tu bakomba président alors ya lo bikeno ngala zala ngai président mais anaza sa majesté so yo robo yango pona nini donc peut-être que tout la baninga makambo susu ba répondre yo pour bongo zongelanga quoi merci mon crocodile Luozi tout le monde on peut se l'endou ça te sepeli fort madeso bana boni bien grand journaliste à swag ouais le week-end piano ouais ah la Congo TV polémique za raté il est raté ngande ndimango o madeso bana tant que mandila ngai mutu na yana makambo ngana marqué on se comprend donc avant deux autres travailler na ba légende à mamba bilamba yamoni donc to sangani Congo le léopard du Congo yango yo moni a on se comprend bandi ko na biso ba uti Congo central biso to uti boye donc to zakana kinyawa to travailler ga masalanga bongo to zongana no le solo vraiment to yakia day ya mama ya nani bien ba chinois liloba ndenge ni nango passer temps oyo ya kabola mawana nande ko la biso ya chroniqueur à père de maman. Ah oui, papa Wemba que je présente encore mes condoléances na famille ya ba le bilanga ba chinois na présenter sous condoléances na famille papa Wemba pour matin ici la rambango et pas bapaya mais pas na biso te jusqu'à maintenant toujours continuer koler là donc chaque matin a auto komara na biso ba saper tozonga rambala moko na matanga beaucoup donc wana zaki mama wa zaki cher po balobi zanga na moi ça kala zalaka mais moi na kalazarate maman kalazarate papa kalazarate mawa oyo likambo ezwindeke yo tshako ko sekate po yo msuzu yo ba opeso ka maloba mais ozana temps ko pumbwete kana maloba no ko zwa pe libanga okufi donc wana pena tozo portango en cœur yango moni tozo salara ba émission pour na ko souhaiter famille wana mes condoléances na ba courage na ba siko question mo nga ko tuna mingi yango liopa ba guerre ngombo za na ngoza ya nini na basé ya nika ela mato nini yango na ba msusu parce que liopa soki baleki babwaka kaka banani bambwakela ndenge na koloba kaka bambwakela na bato mseza wani na ona c'est bambwakela bato soko tali bato babwaka mingi bambwakela bazana mal propre baza salité pe baza soutenité na bakonzi ya mboka baza pe soutenité na ba vrai chéri baza soutenité na population baza pe bazanga pe ba leader ndeti ngai leader na ngai eza fait rigola na lire mbongo papa chéri on se comprend leader na nga fait rigolo zo mo a Weston ya bleu nazo baté nyamani no bakanga po basala chaussure caméléon bon wana ka changer couleur donner donc si le c'est étonnant licho ya tchatche nazanga moko na somba na vente aux achers tant mundela sisi ko sala licho asili akomi kizengi azo lamba ta fufu na emoko